On a côté les érudits, les Aradiens, on a dit à moi, on a déjà 2 ans. On a côté les érudits. Vous avez déjà beau taper boya. Ce qu'on va te dire, non, on bote, bon, on va boter 4 ans. Basa qui wana, 5 ans, boter belé, on a maternité, on va belé plus qu'un an. Mais nous avons qui jour, on a qui jour, jour, on a qui jour, non, non, on a qui humilié trop. Au moins, nous avons dit natinate, mais nous avons dit l'eau. Il faut n'a pas ça moi nos paix azoatina, na groupe, pas ça na valeur. Na beta pas au bota, puis ça quand tu as coupé na bin samba lola. Très bien joué. Très bien joué. Pour beta ma boko ya, na beta lo ma boko. Na yeba kate. Donc jouer, le ngam no mi tu na ngam na jouer boy. Na joie na on les là. Bon on y pas ma boko na pesa ma loba moi kilo. Président kasa talanga mai mi se tamboli. Abi non 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 non. Atuna nga penda ba devant tout ça li combien de temps na groupe. Nabi non ko kisabina la ko kisina na ko inane yango ah telo que ça nga pasi sur la raison tu le na ibi combien moko bakenda ba ibisa président ki nga bela moto ko bela moto na sande ko ali boma la banner oh oui na bela banner ça nga pasi pour na kaka rôle ba pesi ngai parmi ba chef na on lela nzela nyama ba ombuna ke titete na kutoba yango na on lela nzela na yene bisinga bi ya mode wa boke linga maladi ya mode bi ah ya mode lo bana ngabi nanga shada eloko oyo na mona ndire eza maladi ngabi maladi te ya mode za mafuta abi na no mona eloko normalité ngabi ya na lela penza nabi nasali nini nazana nini donc on a Blandine to wela présidente ya mudati ko zambali na ngate azape mbala Blandine te na yibi te Blandine yem to yibi mutema mais unga na yibi ke Blandine na ya mode bazala mosna mbali te et puis ngai pe na tika ozamosa ya mode te poto wele na Blandine na Blandine mafuta za bon terme to sola bien Blandine so na film na ya benga ngai benga ngai changa na casting na ye bakomanga nazali dobia bana Paris naza mbala uta Paris oh à part ça séjour nangate je te jure papa nanga kenda neva yango mais mon abilo mususu ba finga ngai na talanga bino mutu soko luki penda buzoba ba pakolo buzoba na mi mona penda na sa zoba ozaki zoba na sengi ba pardon belé vraiment pour la vidéo bon mona ndenge circulaki ngana préfina toza bon terme tozala bien na préfina donc tout ce qu'on a le problème on tozaki le remonte tout ça là mais pour na mukolo site ya mona yango intérêt na ye pour na ngai e bengere donc ngiri be na carrière nana pour ba mo lo ba bando signaler na film mais on a ça bando signaler tu comprends ça les passe makasi ça fait mal et ça la passe makasi na mutema ba ko yinyana boye donc ko banga na misusu na na soneti na mincho na kufi no tika na mama na na pasi et puis moi nanga ngamo na va charge à moi nanga so ni le lo senga mabe comme moi yena kufi omoni donc otika la responsabilité à moi nanga te o so ngote ni ya famille nango zo ngote ko bebisi ya muninga musala eza mabe ko bebisi ya mfia muninga eza mabe mais to yeba auto sala le lobi nango le baka nzambe o aza bomo te mais so nzambe aza bomo mabe nyonso o eza ke no ko keno lo ba pona baninga okene ko dans au futango ejo et après ça d'abord na moni na Miami ça fait vraiment mal ça se voit que na muninga ozaki bien ibi ke likambo eza bongo te mais muninga zo kende et pas batu miso zo kende ba eza bongo eza bien te pour nini on a zoni na académie wana na ndiki sepelisa mama na nata kaza merci beaucoup et c'est koya et ça libise vraiment ba grâce malgré jouer nos principalité banité mais le fait que moi visibilité ba film maintenant c'est besoin de comme pota pam ba mona yo et ça c'est bon on nous appelle ba relation moi miki bon nous allons payer na moi $50 nazi mtakoko ni fana tindeli ngai et yo comme bongo donc il y a modé à participer à trop la carrière oui à participer à trop na cause à l'ingratitude à participer à trop
parce que nande pe na hôtel les érudits pe na gré na les érudits na baki na formation na yeli susu ya modèle susu afongola kinga motu parce que kuna tumando za théorie na pratique na académie des stars oui oui bah que non ba définition de théâtre oui oui maman kama ngwa zalande boye a participé à trop bah merci vraiment belé pa ya modèle Prince Luamba a participé trop et puis Prince Luamba ana mananga ozana biloko mona kati mais ba mettre en scène mingi ba bimso ngote ça dans mon maramuluba mon message moi pas bandolo ba luba legela voilà ça la trouve presque dans ce cas donc na invité bato tout ba ozali baku ya ko tala émission au année 2019 pour tout ça nango eza année moko eleki ndeni pour na chada poto que déjà na rochité na année to ko tana nasi année 2019 eza année moko 2018 na leli trop 2019 pe na début na leli trop mais na mo sentir moi joie moko boy na fin année nzamba zo lokumu parce que nzamba komi ko accomplir makambo mususu donc na ko loba ngote nzamba zo lokumu kaka namoni déjà moi bonheur na muteme ko mokota c'est ça. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bienvenue à tous et à toutes, Barési Baza, monsieur le journaliste. Très heureux de vous retrouver encore, très nombreux fidèles amis internautes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre attention manifestée à cette grande chaîne Exemple Télévision. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur Barési Baza. Grand merci à toi DE, à la pose de vue, Yannick Youra à la régie finale. Ne pourra pas penser aussi au sponsor officiel de cette grande chaîne. Yannick Chamba Godson, Motema Clarisse Ganga, Maman Sociale, Malik Arafat Malik. Quelle bonne manière, Thomas Bouillard de London, Bruno Aruna E19, Willy Claude Jama, Monica Makambo, Maman Brian, Bébé Seigneur, Maman Kenaya, et puis Primaya, et sans oublier Tonton Jerry, mon mamie, et à tout seigneur, à tout honneur. Gilles Monamputu Yaguette Kamazi. Depuis Montréal, depuis le Canada. Bruno Aruna E19, je te salue. Merci aussi à Malolo Maloris, la Congolaise. J'ai le grand plaisir de lui avoir sur ce beau plateau. Une actrice comédienne au bourreau de talent, elle c'est qui Chada Mbombo. C'est parmi les filles au barreau Samson bien. Même là YouTube donc so bota rapena bozaka ciblé na chaîne ba théâtre ba Top Vision ba chaîne belé tchaka théâtre bon mona relonga Chada Mbombo to so anaye à long et à large par rapport il y a parcours artistique naye to solo la pena ba détail tout pour baby exemple TV na kundola rapenza alors boza pété bozo ebandeli bozo libaku ya rotala émission ebandeli Tissou Kabo ignorer peu ma publicité. So d'ailleurs d'accord on a fongola biso pour appeler ça bonjour et bienvenue na Chada Mbombo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Barési. Merci beaucoup. Voilà. Un mot gentil na batutu balinga yo o bozali bako tala émission. Bon. Ngape na linga bango mingi na pesi bango bambote ba bizu ya trop. Chada Mbombo mutuso ozali bako tala pour la première fois exemple TV. On met tout na moi ça qui toko boyaza nani. Asa kanini malgré tout on a présenté déjà. Moi représentation de Yomoko de ta part et ça on peut bien. Chada Mbombo, actrice comédienne, na bandi carrière en 2009, na troupe théâtrale Les Érudits, il y a président Kaska Songo, na pesi mbote belé, ba visu ya to mon presse. Et puis na Koko na fait de l'amour na 2019
13 fait de l'amour pas président Douche Kapanga babizou ya trop hein toyo kolonga fait de l'amour toyo kende na ya mode tango académie des stars ezongaki nous tokende na ya mode académie des stars zaki na académie des stars bata ti lelo pe voilà. Donc dans le but 2009, c'est que les lots 2019 vous avez 10 ans de carrière. 10 ans de carrière. Wow. Oui, oui. Donc tant que papa n'a vu un président sans souci à Koufaki, les temps de Yoko de théâtre. Et Yoko de théâtre, on a grandi certes au coup de matanga, je on peut pas habiter qui. Quand tu Yoko qui te comme na nini na nanda kuna place matanga salaki na lemba wana. Comme peu wana donc des jours on open comme qui na na ngelengia musana so muna batu mombo kina matanga muni on atala kina TV on atala kina TV nana pesa ogo na muto no bando tala TV o bando tala on atala kina TV on atala kina TV nani opena e rotala obiso le longa comme ça théâtre fana bando jeu le roi bon pour na goloba vérité donc ngai na bane ko apprécier tanti si la trop si la Beckham tant au président Kassa Zalaka dans groupe Simba basalaka film mo basalaka théâtre mo boye azalaka moi si à casse quoi ba famille na bango famille na ina famille à casse badaki na mbongo bayebanaki parce que famille à casse pour une casse qui na bala na si la auto poto donc ça m'a mot bizarre akango melet ayebité azo kango metati ba feuille de laurier ba nini donc place na akota kanga wana basera ngo wana non tala ngabi yo joua kitoko joua kitoko ici là donc kokota kotanga penda ya mwana ndepeta mpina bandi théâtre kotala kaye na ngana ko aye mba biloko na betaka na tala ça vraiment idole nanga et depuis bandi pe carrière non côté nzonzing bozo peta yo jouer nae non natikala za chance wana te non nazo chance wana te ya ko jouer nae nazo ngute ya kokuta na pena yé vraiment boyé nazo ngopete peut-être au moins na circonstance mo boyé mona musika kaka openda actrice préférée na nga SRO na mtemo lobika bongo mais peut-être que batin roya to zoka chance ya kokutana se ya bokutana na matanga net na matanga ya Solange Zalaki ya Solange Bine ouais na Zalaki mona ipe grande sœur na yo na monaki na on va pour profiter d'une occasion que ngana leki na monaki ça peu musa monaki batu belé bon na tamba matanga banini bongo ya wana ndia voilà et okena les érudits okena na moment où les érudits za groupe babo mandoka ba uta ba mimika be ba mamisa ba tebele vraiment ba leka kuna yo kota na poko ba kulutu wana bazakite ya ba mimika bongo ye ba leka kuna ouais biso tant toye les érudits ba président Bobo ba président Sam Katokolo ba boss aí para na Congo te voyager bon bazala souti donc de okuta prince Tumba et donc président le rôle à nani Mao bisa pa Mao prince Tumba Yatino Matuza Jide Kilua donc prince Tumba ba gros bisous hein pena donc coach penda bien makasi tant de kuta ki bango to yé wana ndo yipi loko te donc ustalo mituni na yoko sa sunini awa makabongo pasi buto mona ngo kana TV yo kantika ezala bongo to kaneza pasi ukiri mabali bino ba physique obanda bocha bote do boete olo te boete wana eza bien te luko bongo savoir boena bo donc bango nde mutu penza ona kutaki komba chef ezaki bango bande ko encadrer nga ya Tino Matuza prince Tumba bano benga mingi Shada Juma ba kutaka ba mimika bongo yamba biso très bien mimika bongo yamba biso bien si falo quoi oui kuté pe si falo quoi pas autant kota mais kozaki déjà mutu déjà ça yeba ki déjà makambo na yeba mambo be na scène déjà si falo quoi bimika beya elbimbouyi donc bato kozaki belé ba maman Mongala Florence ba bibi Chulokoli tozaka mo ebele vraiment ba kulutu na ba yamba ko bien oui ba yamba biso bien et surtout Mimi na Masifa po sifa lo comme ça non nga Masifa donc bazaki parmi bana bas oyo mona ki
bibino bien nayebaka fille na biso moko tozalaki na les hérédits ntango biso tokoti théâtre ce que jour bakundi papa sans souci tovandi na avenue du stade mama Valentine apresente ye oyo baactrice na biso asika oyo ezali kopota biso mpe toyebi te atalanga abanda motu na makoto ozali na grande sere na ngai gloria ana lwanda bala wana toyokota na ye atali biso adongoli nayebango te Africa théâtre. Mais fiango lelo atika théâtre aza na ndako nayebi bango te biso mpe totali na grande sere na biso mpe tobabata minongo biso mpe toyebi yo te oui tomoneke ba succès na ye mais na moto moyeba ke oyebi nayebi ye natalaki na tv basera na ye mpe nadao bashine na les hérédits ye na ye natali na biso mpe toyebi yo te totala nini nayebi bino biso mpe toyebi yo te tobalusani mpe todongole tovandi na biso mpe na ndenge na biso tondosomba mpe masanga mbongo na biso ya mutu te tomeli na ndenge makambo elekele ebele na les hérédits ya malamu ya mabe bayini bazalaki bato mpe balingaki bino mpe bazalaki après un temps tokoma okanga mpe na babibiche lokoli ocomprendre mais Mimi Kabe est-ce que basera azalaki vraiment na groupe te azoyaka mobomona ye te bomona ye te elbi mpe abanda osola vraiment kitoko elbi mpe azalaki rare donc rare bango nde bazalaki rare bango mibale wana na groupe mais le reste tozalaki bien. Est-ce que l'on est salarié que Olongwa les hérédits pour qu'il n'ait pas à douche capanga Olongwa soit pas douche ou melate ou qu'il ne soit pas ya modèle Kolongwa na biso na les hérédits ngamo emoso na vandi na kamwa pe oui ndeni na longwa parce que les armes moko ebotama na groupe ngapenda na zaki na ngango na memana na mopepa bato vous comprendre ba biloko ezaloza akite oyeboye taka président kazaki combattre président kazaki combattre non d'abord non na bureau na ye moko nanu dans ce président zate mama belo ba maraboye boye ce que ba biloko na bokomi na ba bureau na ba moi quelque ba actrice moko boye bo vanda ka bo betela président puis moi ba fiti oh président que tout le monde moi sinon voyez moi ça na komika moi sina ye boyena boye ba mso ba rôle te bona boye futo longwa to mona mama longa te bona boye ngapi na zala na ngate mukula ngaka na ina mema na chivundu na bangwali ngapi na longwe groupe mais nazalaki aimé pas président parce que président casse ndenge président kasi et salara que non aya mangana maboko ne boye ezala pona kama ma rôle ngana kota les hérédits na côté les érudits depuis 2009 ba film tout batuna ya président Kass nga batika lo tiangati donc na mona ngo lokola na ba groupe ya théâtre son na groupe théâtre ba considération ba manque à considération mon boy éviter ils a des ngayo no comprendre na mituna ka bongo est-ce que ça le meilleur na yo et ba rejouer te to za yo wana na ndo pesa le meilleur te wana na za ouverte naza donc naza clair na pesa les meilleurs te na mano mais on a que quand même on se débrouiller kako oluko ya ni comme tournage boye bakati yo même si on pesa rôle mon boye figurante bozaka na baninge bozo bongo mais on a film oui qui n'a pas président Kass ayebanga te yo ça un moment na baye na ngai na moni grande scène na to yeki na ye donc chance pesa mi pa na ye il y a comme ko sollicité par président Doutier on a na bien tête on a tiki na ngo abina nga tiki pour nga na tiki na vandi au sas ko président Kass na 2010 era zoya grand tiers bis na chada président zoya ko ni ozonga groupe te ibzonga na temps so président après ça yo chance so ndenga zoya bo na bo nga bina ozonga na ngata bite ozonga na pesa lo kutu mbongo ya polo en so mbelo polo oyo la tato ya président tokepi toyamba président na aéroport tokomiti na Rigini et puis na bango tovandi pe ya komela ya kolia babengi grande sœur nanga baya Chino Matuza baya Prince Tumba bapa Mao babengi grande sœur nanga Gloria to babengi ba présenter ok ne ba komanga filmer na poto ba komanga mo na grande sœur nanga daki principal bachaki yende principal oh kasalinga basi ya pembe rôle nelinga basi ya pembe kasalinga ka bona boy le selon ba critère wana ba mona que pas grande sœur ayi ou ba bisi président moi c'est en fille en auto ça qui au gloria ye jouer bien oui na mona déjà na ba fin botinda ba soli pe na président tozongi penga eza bien ba tio principal nga pe na sepeli
président pas yé moi considération pe ndeko na nga pe malgré ba yini bazaki c'est kana ba fiti ya danger ta ka to mata na mutuka donc ndo yamba président kasi na aéroport ba jeton ma finge kiri mo salela biso donc donc à part kaka massif kwa ba mimi bazaki te ba mimi ka be alongwe mimi ka bonga alongwe be libi ba longwaki omoni batu misusu ba ye na batu misusu peut kutaka pe wana misusu bazalaki massif aka mutu azalaka na biso bien na biso azo consoler biso tozotaka olanda bango te so sa biso bien c'est tout président yeko ma jour à rep tokomi ayaka vendredi na yebaka lundi na ngo répétition to ye rep pe par exemple histoire à film ndenge ezali abi bon film ndenge ezala pour président kasne azana d'habitude ngana yebi ki ba film ka les équipes pour tourner casting et salima na répétition bako kuma balobi ke un tel muto jouer mais mon na rep bana groupe ou ça bana groupe casting nde na ni de bundela yo maman ga ba be grand tiers la na les ki rôle les abi au film bo bana pour ça moi si mo basi muto ayo meka passa robota na biso muntu tel amati mutu passa robota bakokate to tsali ngana grande sœur maman go prince tumbabi gloria mata non c'est pas Martin na epebe ki ke rôle les amata sabo président kasabi a convoqué ne loté président kasabando sidika mau vraiment vous c'est loté vous c'est un groupe na ngai non moi loté de benga tout libanda vous allez saler maté bo ma groupe boina bo est mbando tala donc groupe mba mati so na tali nanu batonga na mona danger bakogiti bongo nga oyo pende ya groupe nde ngai penza obando mono na boya na ko mi mata na ki fièvre donc il ali boum pasi ngabi nzambe na ngai miso eteli ngai na vani ka prince ni ndo tala bato se shada juma o mati na se yoka ngai skoko banga no ndima mona cheboy habité o mati te mata na hôtel mana o mata na chapenda boy na mta catholique te na chapenda boy na sambeli tant on a quand bat bon mire ko ba mire ba o yoka penza komi na sai na telemi na zolenga na biso makolo elenga nga posa na kwea kuna tala président kaso na bando tala na TV depuis kala le na moni penda face à face au talanga tolingai abinanga na moni mjiro mon rad nous a bien té n'invité l'autre OK na moni té tension les a bien té tellement moins 10 minutes over temps quitte attention té bien un peu na vie président to bande action ya na ça passe au bota pona kutaka be wala ngolo ba non pona kutaka les érudits mais ça dia na pona dia na moi na déjà ba 2 ans tona kutu les érudits kutaka de jour bota pe boya parce que ba to ba kutaka ba ke non ko bote bonga ba bota ba 4 ba za ki wana ba 5 ba bota bele na maternité mbale bele plus que nga mais nzambe ba ki jour wana za ki jour na jour wana za ki jour mo ke non za ki humilier trop au moins nous avons dit que mais nzambe julo il faut na pesa moi no pe azo atina na groupe apesa nga valeur na beta passe au bota président ka tanga cha couper na bin samba lola très bien joué bo beta maboko ya na beta lo maboko mais les jours ngo massif ayaka répéter na beta lo maboko ngana yo beta maboko beta te bilongo mpanzi ayeko matsa Florence mamungala à l'époque on tant on na Florence on so la té mais tant en scène tomate na scène ayo mamungala na poso nyoko le na ngai na tala yo mwasi nde ba nyoko na poso na mona yo papa na yeba expression faciale corporelle on azwaka mungolongo wana te na yeba kate donc jouer le ngam no mitu na ngam na jouer boy na joie na on lela ba nyoko na pa maboki na pesa maloba mama kilo président kasa talanga ma mi se tambolier abi non atuna nga penda ba devant to sali combien de temps na groupe ngabi non ko kisa ina na ko kisa ina ne na groupe ina ne yango ozala en groupe ngabi oui mais na imi biete c'est vrai maman bo to kit ne bo cha président vandi ba tinga kit na nga bo cha kit ne wa na tie ya jouer nga na rep oka pena nga oyo bana ngoya bui nga pena donc go na scène na ndenge na ka ko jouer principal
président Kass bayebi eloko esalanga pasi so na raison ti le nayebi kombo ya moko bakenda bayebisa président ki nga abela moto kobela moto na sande ko ali boma la banner oui nabela banner esalanga pasi mpo na kaka rôle bapesi ngai parmi bachef atunanga kutu yo prince tumba bwana relation ni yo mana prince tumba osambela otunga bi te président bi mais président siko de surtout na rep na tournage président benga nga pamba président aotala mutu nanga tant ba biseka bela mutu abi non ka yem ton jour so mutu ene bandi tozi mutu musu parce que président Kass azaki mutu mo ba jarte ke po akata mutu yo oya o baby se mutu beta mo 12 voilà jamais yeso api loko ne so ateme lobane ka yangwana donc azaki o kapena mon bali so ka se décider catégoriquement oui président azaki bongo abi soki mutu na ye varié to tcha coupé surtout dans le tournage na président cheda président ça va président avant du mouké cheda ça va oh bonjour non président bonjour on combien développé ça ngai nzo ne président to test azo étudier attends mutu na ngande balaki ke na bela mutu nek sala nga avec plaisir série wana na film ngo na yokutana na duchesse Mike la duchesse Bobo Manoka bayekoya Sam Katokolo bayekoya Mamisa Chama yekoya to tourner na bango esalangi nga bien moko tourner na bakulutu bakulutu batu mona bana kotala batu mona bana ko envier lelo na bango na scène nzambe alongoli ngai pena donc na fulu atomboli ngai atingi sika moko na mesa pe ya batu nalia isalaki nga bien na ndenge pe makambo yo koma ba erreur mususu kaka ndeto ya kolongwa les érudits et puis na président Kass pe tango yemo pe susu azongaki après mabuzo bana na ndenge makambo groupe et comment na ngompe boye alors tu n'es pas doute rapango ou mérité ya modèle les érudits na longo les érudits na 2011 on a un groupe en Nzonzing Peniel groupe moi Nzonzing Peniel tozaki te belé ina groupe wana ti na yo vanda nde na yokuta na Ritz Boway to na les érudits to rapide na Ritz Boway pas na biso bien na groupe Ritz solo lipe ngana nga pa na fait de l'amour groupe président Douche azap comme président kuna et directeur artistique eza ya modé c'est mon vieux et ba ya modé ba de 2009 tant on a mimi na les érudits quoi yo ya pe ya modé ba ya mbia présenter bien oh actrice ebo pika nenga ebo pika c'est qui la biso pe ne ko kota na ngana kotaka fait de l'amour ngwana ti to ko kende pe tant pe les fait de l'amour na ya modé bakabwani président Doutier akangaki mutu pété mutu azaki libre sa choix na mona otika na président Doutier mona ke na ya modé yo akena ye ngana yo ke na ngana ya modé tout yo ke na ya modé na ndenge pe lelo pe donc ceux qui n'ont pas moto penda pistonné na monde en Nzonzing lelo po chada baye bayo na mikili ya poto partout dans le monde les aya modé bon exacte que Nzonzing ya liboso na sala ya modé c'est modé te Nzonzing na liboso na sala na 2010 na groupe Peniel na jouaka taka na jouer premier Sami Mokili mangi na jouer 5 tableaux mais na zana pena pemene ya Sami Mokili mangi mutu moko peser déjà donc na jouer ani dit to mukie mama ya Thomas Libondo ya mukie donc na boti Thomas Sami Mokili bengani nga pona mwana za mwindu ya sa pembe nde après tango ekoli comme maman ni dit to akufa paix à son âme maman ni dit tout après na yeko tourner après wana na yeko vendre ndi so tourner fuma ya Prince Luamba Prince Luamba en 2012 yo tourner film à Lekelek ba vieille chinois la petite à Lekelek depuis film un peu donc film un peu si un peu ngamu pe tema za kuma manga théâtre gaka mon kende mon akime film nan so na tchaka mutu ngaka pe po ça déjà makambo film wana nde na yeko ke pa ya modé na 2013 nazala pa ya modé mais natikwa CD ya modé wana CD natika retourner CD te mais nazali na groupe
au moins pendant fani pendant bo tourna bien casting pendant basali bo mona ke na jour à tournage ba tangi moto tem to kuta nesika bo yo ba tioti mais batu homme sou ba wana na répéter ba téléma pété na bana groupe vous avez dit ani na ebité nde sikoyo na yeko lemba na ngai na monika na bimisa ba mbongo ba nini on est pas ya modo bimisa ba mbongo wana nini na fait de l'amour wa président du chazaki te on zaki na ya modo nde na yeko vanda na ngana yo koma kozwa musana teli funa za mama mwana nazo ya théâtre ngo ils faut tangi le côté nazo dépenser trop na y pas seulement répéter na bon cœur bana qui va fille probablement va ça la réunion chef ana bana c'est pena chef Robert no mona nganjunzu trop nde ngabi chef zo nga musala jabia na zoyo za la nzunzu nena yo koma ngwasumete ba fille o ba princesse o ba teka masanga na bar masanga boalma na yo tika théâtre tango na tiki boye na okende emono okende rap emono okende musala omona jour à tournage boye esimbate nde ya mode na yeko tika pour président Dani Douchaye ba tourner film ya bongai ozala na groupe mete mozaki na ba mona otina te batie bato yo pe na casting eza chance na ngate na yeko ba yesiko ngabi nono musani na kindaka na bimisa mbongo na vanzi na tiki nanga na ndio continue musana te musana ngi pesa ngambongo etangisela nga mwana yeso me mama nanga liputa vous comprendre et continue musana nga ya moda ko molanda nga sikona nyangu shada il faut zonga théâtre ande ya mode alongwe to longwe déjà moi de bakabona ki bakabona ki pesa kinena ba ona ki na assister na rep moi 2 ou 3 fois na baye na okay abina nga fuzonga théâtre na loko na kati na yo mais loko na pourquoi ça mati ouais au travail bien ngabi ya mode na zonga na ngate na baye na nga musana ngepe ambonga bité to ye baningo osila c'est ça temps na oza na tournage tolonga ba tableau na yo pour soit en que ça pendant notre travail à 14h tu 21h même sous 20h bon mais na yo zonga tona zongi na académie wana na ndege sepelisa maman na natakaza merci beaucoup et sepelisa ko ya isali biso vraiment ba grâce malgré au jouer no ba principalité ba nini te mais mais fait que moi visibilité ba film maintenant c'est besoin de comme kota pamba ba mona yo et ça c'est bon comme ça appelle ba relation moi miki bon musala on peut na tinda inga moi $50 nazi mtakoko ni fana tindeli ngai et yo comme bongo donc il y a modé à participer à trop la carrière nanga oui à participer à trop na cause à l'ingratitude à participer à trop parce que n'en est pas les érudits na les érudits na zaki na formation na yeli susu ya modèle susu afongola kinga mutu parce que kuna tumando za théorie na pratique na académie des stars oyo ko yeba ke non ba définition de théâtre oyo ko mama kama ngwa zalande boye à participer à trop ba merci vraiment belé pa ya modèle Prince Luamba a participé trop et puis Prince Luamba ana mananga ozana biloko mona kati mais ba metteur en scène mingi ba yeba bimso angote donc mutu siko apesa na tout fera yo moins trop na éviter ko tout fait bon donc ko ba bongote parce que ko on ngozolo ba c'est comme ça va blessure intérieure belé na ba groupe oleka c'est comme si ka net yo ta négliger c'est comme si net ngai ni nazaka donc na ba blessure ezanango ya mama kama miki pesa na ngova na po tali mais ezanango mais mama mutu ça bien te liboma ba kata yo na ba filmer ba chaka na casting te Prince Luamba ande ayeki ko pesa ngasko yo ba nini ba rôle moko boye mona ke yo montango travailler senti que ah oui na travailler c'est ça Prince Luamba participer trop il y a modé à ça que non nabima Prince Luamba a participé trop voilà est-ce que eza ki bombanda te mutu longo ça na groupe ya modé bombanda na nani ba actrice ya groupe ba actrice on ba nani Blandine mafuta il paraît bozana ki bombanda bolela mutu yango sala ke yo longo mutu ngona ninga na Blandine to welela wa fiat théâtre mo bo welela peut-être président leader président nani ya modé président
botika babiloba lobana et puis babiyoka yoka mosusu ezalaka bien te biloba mosusu esalaka bien te na babi cause oyo pene olongwa na groupe wana za bato ba yango mpona weli mobali na mutu te na longwe académie de star tant que na moni ke ngamo mutema na nge eza convaincu na longwa na longwe parce que il y avait des gens où on dit que non ce n'est pas ça même pas so bati bakomi filmer ata filmer na so eza na 100 tableaux na jouer tellement 8 tableaux na nga pona ngai et non normal eza nango normal po esi na mesa na kinanga nango ata botinga 5 tableaux comprendre nga na jouer on comprend donc na zalaka et puis na zaki na bazu ateke non ye kaka ye bon non non mon normal mutu na mutazana tana ye on comprend nzambe na tango asa ela mutu yo ko mona kaki pani bona boy oyebi coste donc na Blandine to wela présidente ya mudati ko zambali na ngate azape mbala Blandine te na yebi te Blandine yebi mutema ni me unga na yebi ke Blandine na ya mode bazala mosna mbali te et puis ngai pe na tika za mosa ya mode te poto wele na Blandine na Blandine mafuto za bon terme to sola bien Blandine so na film na ya benga ngai benga ngai changa na casting na ye donc wana penza babiloba lo babato wana ibi yanguti ngaza la mosa ya modete to wela pe ya mode na fi ata en dehors à Blandine to wela na été donc monto tu as pensé wana ani kazoba oui est-ce que maladie au Shadow Zwaka je crois année passée mabaki la maladie et où tu as vraiment effectivement la groupe to na bandeko no ka théâtre ngai maladie ba bokela nga wana maladie en PC ezaki maladie mo boye maladie ya peau esala lokwa muto ziki moni mutu so ziki ma ya moto maladie wana donc lokwa ma ya moto ndi na ziki moni mutu so ziki ma ya moto ndinge salaka de bando sala ngai de début mal biloko tonge bandenga be fe wana ndo kanisa ke non peut-être que ça mafuta faut que mafuta na changer on a bika mafuta mais nazalaka na sagesse parce que babana ko informer nga bien avant ozolungo zo attaque moko boye et ko uta na groupe na bino mutawo linga solo bongo za mwa mwasi pasteur Guilhem Afwana fait l'émission oyo azayaki parmi ba fan nanga ami à Facebook to solani bien azayaki prophète ndem tapesa nga prophète do pesa nga prophétie wana abana ko avertir ngai avant 4 mois ça na vie de prière non mon maladie on a pas que le maladie maman kana bika a pasteur ouais ya yo va nyoka na poto kuna yo ko lo mona ka ke babo ke la maladie on a ça mte mona mi lo bongo donc na ça ko ignorer mais OK maloba musala nzambe ba négliger voilà oui na comme ko négliger na nga ba vie de prière ko sambisa sanga belé boye ni nyango na balo baye na ngai donc comment que papa moi frère moko boye sans souci ya mutu oyo amona te ba mona boye te amona kana na TV fan mais sans souci na yo nzambe ki lo makambu na yo pa na ye après ayo bisanga bi ozo na négligence nazo biso na mona ndio nga ki no maladie abaya na ngai na vanda boye na moni po na tonge bandi na yeba pete nga na kanisa kaka mafuta bandi ko tanga nzoto maboko na mona taka ba marche longue donc kingo mona na te donc le ma palata ouais salité nji ba donc le mot bien te donc kozika ne sala ça en propreté donc son pona tambula funa tia ata 3 couches ya faut d'être mai oui elongi banene elongi donc nde ekota siko na nzoto nde nzamba yo sala grâce yo ki l'église monga mais moi c'est donc dans mandeni nde kona ngai to baka nde kona nga ma Sandra Kongolo amemenga na ba mbo invitenga tant de côté église want aussi si aura un pasteur nani oracle champion Mubenga yende mutu tant to bimi pour mbala liboso na ya nage bisinga mama ozelanga so prière esili nande beto sola kinaye alobi nanga nazomona babwakeli yo maladi wana ngai DPT abina mona ozo baraka mafuta ngana bika mafuta bebiso na maladi
bakobiso po na jalousie ngai bi jalousie na sana nini nani ça peut pas rôle zawa ya yo ba pesa nga ba rôle te on pesa nga ba rôle mais il y a bien te na ndeni moi je veux savoir va chill oh ça oh ils arrêtent na non ezaki peut-être ba mona ngi ngani mdufu na obeta côté wana bien eza na ndenge mteke mabeteke bona bon daba na mona ke oyo nde azana eloko ba pesa eloko azana nga bimisa eloko na epe to memeka na nenga ki chel kindumba c'est ça nde tango siko lobi na nga to sololi na ye ne vana na isima sana masana ba biya kelinga malade masana binga no yebisa oke eloko eza malade meloko ngome komi yoka soni donc so na otambo na nzela na ati la mama bato atalanga pasi na kendela ya mode biza matanga ba concert na ye ba kana lemba avana cheche na kenda cheche na olela nzela njela ba umbu na ke cheche na kuta ba mode na olela nzela na yene bisinga bi ya mode ba kelinga maladi ya mode bi ya mode ba na ngabi na nga shada eloko oyo na mona ndire eza maladi ngabi maladi te ya mode za mafuta abi na no mona eloko normal te ngabi am na lela penza nabi nasali nini nazana nini batukutu o bazo sala mama ba minene o baba serana makamba mama izo renier makamba mama lui vezo renier batukutu bazo kende bangwana batu baza makambo bangwana nga nazata na eloko te serana kutu nazana baba kuna ba déception na ngai na ocho beba na famille na ngai yana ngato changa libanda ndaku na ki kosenga sika kovanda na ba choc ya biloko wana donc na banda olela chaque jour mais nzamba yo salanga grâce avec ba prière ba huile d'olive ka kopakola na baki na okene na ngate ke ba mama kingani akende salanga pesa ngani ni wesila na baki esila ka avec Jésus Christ na ndenge penza mbaki ko salanga grâce tellement makambo ya molili so de se monani bazala suna pouvoir te nzamba yo salanga grâce le pe na za bien mais non to so attaque mususu oui bon on tous attaque na 2019 awa donc likolo so otali cheveux nango mona ngo donc na sana comme ta talon na quoi ta talon quand j'ai mon laïté donc likolo na tana na la ticket bo likolo salinga ka bo donc likolo salinga bo ko sali bo wana na vali bona mo sali kwa mwambuma ne comme sale comme ko vimba bato bina ngako meko kwanza te kwanza pete likolo pene ko manga awa donc ba bazaki ba mina ngai ya WhatsApp bando mona ba photo na manei ko tana statut et puis na manoti de la misusu ina ba monaki mais nzamba sala nga peka grâce mais malgré lelo likolo ngoti lelo dérangeant kaka nazaka na passe nazaka na choc na likolo ngo lelo na yeba te eza nini mais ba isenga peka ke eza attaque donc yaki le voilà mbasu parce que bino ba comédienne na habite au yebi actrice baby oui na baby bien baby yepa autre chose à soit attaquer awa yebi tout comme là vraiment na yoki yango mais pourquoi pour na nini tozo boma na biso ce n'est pas bien donc lipambola moninga bakanga ngote et puis mutu azana chance na ye mutu azana ndenge na nzamba salela ye neti bo baby pona nga baby azaleki mwana bata mukie bongo jalousie ya nini bokebaki na mwana batu maladi mbasu soki lelo yo obomi muninga otie muninga maladi obomi muninga kufi yo po okufa no kaka leba nango bina file obomi nga lelo yo po okufa no kaka mais yeba ozo sala lelo mukolo yo futa eza plus que bino batu bosaka pona obebisa baninga bino batu bosaka pona koloba mabe ya baninga bokoma basongi kotongaka na ba fan oui ezali omona fia théâtre sola na fan oyo sola na ye ne sia yekutu azaka ne bien te olo ba n'importe quoi nazalaka bien te na lataka bien te est-ce na ya déjà pas na yo na ya ko senga yo lamba ko lata na ya ko defa yo na lataka selon possibilité na ngai cela makoki na mvia tenga Dieu me voit na mvia te lokwa muninga kombwenga la ko lokwa yesumba ko na lataka selon makoki na ngai et la mananga moins cher ana na sombi on ga repasser na lati ici fait oleba monanga na zala nini mtakala liboso batu c'est mena za na lamba na kaya moins cher mais pourquoi beaucoup motonga batu tie pas ba fan so yo créer ba kiri na poto ozana ba nini ozala na bango mais yeba ko soigner pona ba ninga faut pas ko sali personnalité moninga ko beta ba vie privée ya ba comédien et pas ba fan na poto c'est pas bien
Vous avez qui n'a mais bah bête oui oui oui. Entre bino na bino. Entre C'est que entre bino na bino ba comédien toi bolingo raté. Oui 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 c'est ça. C'est ça. Muninga bosaki na groupe moko akutani na njonzi na mutu mususu muntu na bia alikuwa na bien atasha do uche pwani. Nani kama kuchana ba film na uche pwani so chenga na tourner. Oh. Oui. Et ça bien té. Arrivé là peut-être na mato no peut comme. Oui ba yebisa ngai. Ba yebisa ngai. Mais ça fait mal hein. Et ça la passe ma casse na mutema bako ina na boye. Donc comme banga na misusu na na dona na so neti na mincho na kufi. No tika na mama na pasi. Et puis moi na nga mona zo en charge moi na. So neti lelo senga mabe comme moi yena kufi. Omoni. Donc o tika la zo responsabilité à moi na ngati. O so ngote ni ya famille na ngozo ngote. Ko bebisi ya muninga musala eza mabe. Ko bebisi ya mvia muninga eza mabe. Mais toi, il va autre sala le lobby nango. Le baka nzambe o aza bomo mais son nzamba za bomo ma be nyonso. Nyonso o ezaki no kokene lo bapona baninga kokene ko dans au futango un jour. Il y a pas. Kota chada boy na moni na Miami ça fait vraiment mal. Ça se voit que na muninga ozaki bien ibi ke likambo eza bongo te mais muninga zo kende et pas batu miso zo kende lo ba eza bongo. Eza bongo. Eza bien te pour nini. Pour nini nga sala mutu mabete na yeba gaf na ngana sala na YouTube ezaki donc elo moto sala to yokana na ba blandi mafuta to sala net to créer base ngana yo bulisa préfina mais na mona ngo base par rapport na mona ke non dimina ngai moko et si c'est nga valeur mutu ofinga nga n'importe quoi actrice na biso azara oui oui actrice c'est infirme donc ba tala ki ka ya préfina c'est infirme comment ngana ko ba to mona ko ya solo mais ala ya solo te ala base notala ke beza na memanga na buzoba batu ba traitanga nde nazala te o nazala bongo te na joua ba rôle ndumba na tikala za ndumba te nga na tikala za ndumba te moi mbali moko na commentaire ya makamanga na préfina o sheda yo nazana ba vidéo na yo nzamba limbisa yo ya papa so tele émission oyo nzamba limbiso ba komanga nazali dobia bana Paris ngaza mbala uta Paris oyo à part ça séjour na ngati je te jure papa na ngakenda neva yango mais mon abilo mususu ba finga ngai na talanga bino mutu soko luki penda buzoba ba pakolo buzoba na mi mona penda na za zoba zaki zoba na sengi ba pardon ebele vraiment pour na vidéo ambo mona ndenge circulaki ngana préfina to za bon terme to za la bien na préfina donc tout ce que ça le problème monte zaki lo monte ça la mais pour na mukolo site ya mona yango intérêt na ye pour ngai et donc ngiri be na carrière nanga pour ba comment lo ba bando signaler na film mais on a ça bando signaler vous comprenez c'est les passe makasi. Voilà Chada, Nautiko Beno respirer. JNT Service, c'est l'agence y assure. Vous avez besoin d'un colis, JNT Service à Paris, numéro la bango logo, et ça on a affiché. Donc Bengara Erokoma en toute sécurité, ils ont la Turquie, ils ont payé belé. Voilà la batuno libana bangabati no ba colis JNT Service ezali. Na na batu libana makasi wana kutu mama na nga Marie Mediaka la rose noire donc mon bureau ma Marie atane ka ne ba baloba ke mona ngala taka bien te mona ngwa za la sadité mona ngwa za la boy akoma okansata moi tindela nga ba koli pina karto ye mama Marie Mediaka mutema ya prophète Mediaka Paulina Rosaria Antonio JNT service yangwana Momi, JNT service yangwana. Pour moi maintenant de la peuple local teke, oui na teka ba blocos. JNT service Zalim, Paulina Rosaria Antonio. La place on a pas ça la biso ba vantir. JNT service yango. Luka ya sir vraiment. Ya babi mazolo JNT service Zali. Engambe. Motema mama yuyu. Yuyu masamba, motema mama yuyu masamba yuyu. Non c'est la bakoli na nga JNT service yango yo. Voilà. Mais sinon Chada to qui n'a pas malem na rechuté. Meilleur ami na théâtre Ranani. Naza meilleur ami te. Ah bon? Moto pena bokanga na eke. Na meilleur ami te. Na yanki kozwa attends on voit qui sagesse. Nous comprenons que théâtre ça lié à musala. Et ça lié à musala donc toi ba collègue. Toi ba ami te. Parce que non benga mutu ami.
mais mon temps bon mayo mon temps bon mon penda alors le n'importe quoi so papa so sasa yo nazana ami na théâtre te nakolo ba nous nakolo benga ami na nga peut-être nakolo ba Davina à quoi? Oui, parce que Davina pour bato ba mona ke ya Davina tout un théâtre na Davina ngai na Davina to bina na bo mwana na église tous ala ba joyeuse na église la bergerie na Bandal donc na papa ba Davina bi maman Davina papa Davina maman biso et donc to yeba na ki vraiment donc no bina na Davina na église donc yene na ko benga donc camarade penda ye wana ya bo mwana to kola ke sa tamonta mo ba l'église biso pe to tika na église wana ni to no mona soutenir to kola tant na mona ka Davina na zo moni na théâtre ya président V12 na bi oh camarade nanga Davina tu ngama biso bi oh Davina to kola ki na bango ndande to okuta na film ya Prince Luamba ya Jean 10 tant to komaki amutu abunga kinga ngaza mutamnene te na salolendo te ona sala ki ona ba do penser mutu ayebi ngai asa sembla non na proche qui na benga mwana les érudits ça va mwana les érudits abi non you yebinga mwana les érudits ngabi raisonner bien les journalistes tout ça qui n'a fini nous a venu église pour to noki fa Davina biso peut na venu église Davina père pas biso to no pina ici la moto que nous zwana ndeza bana majorité bo que zwana to bina na to kena ko bina na maman ngebi donc basira ba la mais biso ba tchana madesu na misuni basoso to lia na se to no lia na njungu nous avons quelque bâtiment on lia basani biso ka ndeti na njungu wana c'est la veut dire to dundango wana donc Davina pour nanga kutaza camarade taza ndeko parce que taza ndeko pour nanga ba comédien tout ba ndeko nanga mais Davina na moni bien quoi famille nanga propre oui pour nga to bani très bien c'est ça donc na so ça va tout bien na ba pocket joli ça to sola bien abandi ma to sola bien to za bien mais to za ba collègue bah bon souvenir nous regarder na théâtre pendant ces 10 ans bon souvenir na ngai ya bien ezali ba relation oyo lelo nazana ngo peut-être eza grâce à musala oyo apparemment ça ba mauvais souvenir rebellé théâtre là moi peut bando arriver le portal lobby na tikala nga pe théâtre on peut déjà no bando otika makasi na loba bongo trop na moni eloko oyo peut-être eza nango domaine nanga te natika donc comme nanga bongo makasi on a la motivation à continuer zalaka percer ça va comment un jour ouais à l'époque c'était Yamodé Yamodé et puis pour le moment dans un groupe T je suis à la maison nzamba sali moi grâce Prince Luamba soit commis na Top Vision kanisinga abengi ngachenga na vidéo tourner c'est ça donc ba mauvais souvenir est belé et puis il y a ba bouton il y a ba bouton donc ba doit ba bouton trop so taille bien maman marié on tout nanga mo mishada mais comment na mona tout nanga mais comment bien à côté même on tout peut boy ça qui n'est pas na boy bien à côté nga bien momi eza na ngo destin non ça non forcer nature so mutalinga non lingi so mutalinga tinga pe non s'éloigner na c'est ça na ba bon souvenir na pe na ba mauvais souvenir donc ya makasi ezali voilà mais de l'eau ni surtout eza ya koloba na TVT parce que eza nango justice te pour na osamba oya koloba n'importe quoi faut ça sage internet ya et église te et après radio te ke lobi wele ke longi non nemute monana voilà ça d'attendre que la personne malem na rochité mais sinon de to ba système on comment que de lobby ba bouton ba tchaka peut-être na ba film mais lelo comment que producteur to moto comme film to scénariste avant on a film fora comme so moi sinaé fora luka bimalo na yo ezara pena solo invité je vais arriver là où peut-être ça peut être l'une des raisons mando choba bouton que ça d'ailleurs à makomaka ça repé ça bominga makomaka si wane
Bani on va dans makolo pété on va kedara wa. Makolo po makolo makasi wana. Tata makolo kemba. Lembisa. Nzambe ka nde mtoyeba. C'est wa makolo makasi yango wana ba chako bouton. Mais naza moi site. Moni mutu ba yoko na mabe me ba kuto na ngote. Neti ngai sangolanga kina mabe. Bato lo mabe batamusa mabe babenga onga na bimana president kasi. Etamusa mwasa podanga mwasa modero. Mwasa ya mode bo lu binokanga mbali bando pesanga. Mais tandis que son azuba president na temisi bango. Na tuni mon président cicatrice ndoto na ngeza na ndeni ba yebite. Omoni. Donc baloba ba yoko na yeba kuto na ngote nga moko conscience na nga na mi yebine na zawa. Donc na makoma kasi. Ya musala to yakiti. Bonga po ba changa fo bimananga ezala bongo. Na yebite nga yebi na ngati. Bona basenga ngati. Même ko yo sera ba mo pe makoma kasi. So ba seki pe ba mo makoma kasi. Ye mutonga ende mtoyeba. Toyeba na kanga na ye. Voilà. Mais ça dans lelo yo na musala na oso lelo zui opportunité mobalement se présenter à Bicha dans la balao au théâtre na makamino so mona na théâtre OK na o tika na musala. Depuis na zana zangi mbale te. Na mutu na vivre na ye. Nzambe ka simba ka ba projet simba. Bon naza mwasi il faut na zana libala mais na yanga na anga théâtre pe ka teki po na zo bali na poto. Dans libala les a partout. Donc ils ont ndenge nzamba classe destin ya mutu oyo nenga zawa mumbai ne peut-être azana yena na Lubumbashi o mumbai ne ko azana Kananga o mumbai ne na Brazza ana Cameroun sikoyo lo bate wana te fuka mumbala nga utapoto non yango moni ebele batan eleka ba HP zo ke makasi pona bongo naza na copain nanga Marelo so peta bobalani. To balani. Otika théâtre otika na. Obi? So bobalani abitika. Na tika théâtre poani. Kalingi susteke moshi na yango. Wali ngate poani. Oh. To bobalani déjà mbali faut assurer na mwasi na ye. Elo ko tikisa ngana ko tala lelo lobby na comme femme responsable na ndako ngana bana na ta emploi du temps nga. O comprendre. Ni na ko tika mais mbali na ko loba na ngate ke non akika na passer to tika. Donc pour convaincre ngana eloko ana na ebite bana nde mutu ekatsanga pona biki na ndaka mutu funa sa musala ifuna lambela ye ifuna bongusa bila mambala ngana bongusa ndana kipe bana nga tant que zo ya zo kuta masola bien na ndako c'est ça ça dans mon maramuluba mon message mo pas bande ba luba Legila. Voilà, ça a trouvé presque dans ce cas. Donc, on a invité tout le monde à la émission année 2019 pour tout ça. Et ça, année encore et les kinés pour la chada pour que déjà l'enregistré dans l'année. Année 2019, et ça, année encore 2018, on a lu trop. 2019 peine de venir trop mais on senti moi je vois mon robot une fin année nzamba zo loko parce que nzamba comme ko accomplir makambo mususu donc na ko lo bangote nzamba zo loko mukaka na moni déjà moi bonheur na muteme comme kota c'est ça. Merci beaucoup Chada d'avoir accepté cette invitation. Comme le suppose que nous avons quelques dédicaces na batutu balinga yo et puis bato bazana besoin ba en communication na yo directement ba entendre ni baroleka o bazali baku ba koki ko joindre onde ni ba benga onde ni na ba réseaux sociaux nyosto wana. Te net numéro de téléphone na pesa te pona finga makasi. Na finga makasi batindela nga ba vidéo ya pornographie. Oui. Atala ke le roi bono za chel na théâtre. Asa ilo bena vidéo ye moko sali vidéo akati passeport. Omoni. Ba drop photo. Oui, koloka, mona za koloka ngai. Oui, na benga koloka. Pozo lakisa ngai loko moko donc na volonté na ngate. Ofali ga bola WhatsApp to ko. Ona ngai yo kota ga vidéo ni taga boy. Yango penza ko. So tu le peto tile ko poani.
ototonie wa okoka buzoba kana lobango aote papa bon ne potoka buzoba yango na komona ngo ko éviter numéro na ngai c'est ça bah les réseaux sociaux bah Facebook Facebook na ngai ba o tozala ba mi ba o ba mona nga donc nako lobango so tout mais maintenant par messenger lui qu'on a zoa ka ma finga ba retour donc até quelques dédicaces Chada dédicace Naomi Okitango Kitasho moi en France à solo ma grande sœur chérie bisous je te love maman Marie Média la rose noire mommy de moi I love you mommy bisous my daddy daddy de moi daddy Mediaka prophète Mediaka ya babi mazolo motema ya yuma samba moi c'est à Londres ya pembe la grande dame motema ya vie ngambe le grand prof babi ya ngambe tina poche ya babi ngambe motema mama yuyu ya tina poche santo ki ngambe bogart tina poche Paulina Rosaria Antonio nakata France bisous ya trop Lisha Ngimbi babi na moi en Amérique moi na Boston Lisha Ngimbi motema ya Christian Daya Lisha Ngimbi swele na yelo ya trop Stomy général Foulek aka Foulek général ya yo kala yo aka Foulek général Prince Luamba Bokoso balobi ke na le grand coach coach biso mikolo yo so ya point cité na minute oyo nani so benga ngai kaya Prince Luamba Bokoso bambote belé président producteur Papouche Yves Lubamba Yves Lubamba Papouche merci beaucoup grâce à papa Yves na mincho ma makambu et marché bien merci à beaucoup donc monde entier partout na fanatique nos message n'est pour la année 2020 année 2020 vous pouvez sanga la chance pour ça mais pour ngai parce que on ne sait pas peu mes nzambe abattre la biso mamba kitoko ezali donc mutu oyo nzamba sala ngaka makambo efungama c'est ça je vous aime trop na linga bino mingi nzamba pambola bino azana bino nyonso to. Merci beaucoup Chada. Voilà donc c'est par ici que nous mettons un point final. C'était la Chada Mbombo, une actrice comédienne au bruit de talent. Donc Botala qui est déjà dans la top vision grâce à le coach Prince Luamba Bokoso. Donc je lui salue depuis quelque part. Parmi les scénaristes à Makassi, Azali Penza. Donc je vous avais déjà aussi informé bientôt l'exemple de télévision. Torbanda pe séance à film. Donc bah mourir tout bolinga film. Kabola bino bato Papouche bato Belvi TV bato Fanny Masudi TV boso pana pe exemple TV pour bondo zo ba film ya kitoko bato Leke TV boya pe awa bozo pena ba film ya kitoko. Donc grand merci au couple d'Akia Kanza Motema ya Jina wa Jina. Grand merci aussi à celui qu'on appelle Jules Zamunda Motema ya Julia Welo maman à Preston en direct de Nat babi ba parents adoptif vraiment là je vois passeport rouge Jina mona yolo mona Dallas motema ya Dakia Kanza lenjilo propre mobali ya boya salité et ya babi et ngambe tina poche motema mama yuyu to pesi mbote depuis quelque part. C'était la Chada Mbombo et Barisi Baza à la présentation de cette émission. Chada Mbombo c'était notre invité et merci à Deo à la prise de vue, merci à Yannick Youra à la régie finale et mille merci à toi mon sponsor Yannick Chamba Godson de tous les jours de tout le temps motema ya Maman Clarisse Ganga, maman sociale. C'est par ici que nous mettons un point final. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Appelez-moi pour les remarques et les suggestions. Donc, on vous dit bye bye et portez-vous bien. Ciao. Chada Mbombo, actrice comédienne, salle à théâtre. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a ça périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire.
yaya nde toyokaka exemple à suivre cette fois-ci exemple TV so ngoyeba exemplaire à nzoto na yaya s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.